ngai navani na bakoko bana babota bana na sikoyo nazaka pe navandaka pe suna bango bakoma lokola ya ngai mbota mtu kuvanda boyer moko tali obimi pe mkosupo tali pe ozipe to tali pe cherche na ndako na makambo na banzoto pe koma na moko bela ta mtu kotungisa papa ya mona ba susi wana moko salaka mo malamu te mon ba tension pe komata pona pesa ka donc ya mona santé mo evanda ezateme to senya kana nzamba pesa zo makasi soki nzambe te mena kufana ngai mena kana esengo mingi eloko na désespéra kate pona nini sona kanti kanzambe noko motema nanga ni eseki esepeli mbala moko na yeso bat nyoso basaba on eloko wana mena yeso kezaka pa nanga moko meso na kanti kanzambe esili pona bina saka mutu mabete nakena ko sala batu mabete nakena ko zelo kwa mutu te na inaka pe mutu te sotele ko na ina liboso ennemi na ngai lolendo. En tout cas passage nanga na SB na sepe na nazo féliciter ba kuku vraiment bo prier mingi pona sila bo tiaka ina mabondi di prier beaucoup pona ye bon tout comme ça peut tiaka ina mabondi di na kolbati na prier ka pe pona ye atana ozo prier pona sila nzambe na lola zoka na bino nzamba zoka ngai papa nazobuka lokuta nzamba ntemwe na prier ka pona ye ya ona baka chaque fois que babakuk ngape na linya kabino makasi na osepera bino bravo. Est-ce qu'il y a une différence au kuti na ngambo ndeko sila to monika ndenge moko par rapport à place musoke papa différence ya makasi ya kosa écart olobi écart ya différence ya makasi ndeni mais na ebiso pas sila pena biso moto eza moto pena ezali donc nzambe bina tie maboko ayi kolela mama na ye aye na matanga bandi akuti mama alele après sili akene bino ninga kisiko aye la ndenge nini aye moko faza la compagnie na batu na c'est normal ayaki ne bien faza la compagnie bino ninga ya ndenge nini boni ayi nini aya s'exposer batali kalino non ayaki na ye ninga mabete aya tena après abimi tanga sisakene ngana mona kwa mabete na sepra inanga nango asali bien ba misuto mona ibangote OK ba misuto moni ba tout moni bangote to ba artiste pe pour le moment de tozali awasila azali azo top papa toza motea mabete aza numéro 1 na biso aza numéro 1 na biso na seconde to sala théâtre mais sila aza na top papa tout balika mona ndenge zali ponga pe bandimanga na tango na ngai moko bandimaka ngai sila aza na top. Mais ça continue dans la classe 1 plus 1 égale combien? Mon azoba mso o égale 4. 4 fois 4 égale combien? Zoba mso azoba bati. Ti so tuni ba 4 5 ba kite mona kera mwana yemo ka ibi kudei. Ai mwana mtamela. C'est combien? Mona pete mona l'action na mailasi. Mona réponse. Ça dit baba nono bazoba ti suka na ngwa yo suka na sila. Mutamaye. OK. Parce que le bango pe abi sila zaki mutu soko zo briefer déjà ça commune na suka ya raisonnement pe penser na. Voilà. Ezani wa commune mona mayocha. Ça dit pour apprendre pe na bakwana. Bomoni ndenge sengo laksa bomoni ndenge ya pesi réponse. Biro bosala bokoma mayele bozala lokola ye. Obi keza profond bandeko. Dona kata groupe simbezaki so ba tuni ba question ba zuite. Ba otara sila ozwana ye kaka. Papa Simize na ko peso mbote en pleine émission la habité. Te félicitations à loko révéler biso. Te zamba pa moula on est loko lobby. Chers abonnés de Clé Média Télévision, bonjour, bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Et merci aussi à Kozala toujours les bonsoirs betando na bino Kozela émission Oyo analyse sur avec tonton Irano, les tontons les Abakouk. Et merci aussi na Babakouk nyonso o ba kozwa biso de partout bazawana scotché branché pour na koyeba nini to memeli bino moko alelo to pesi pombote mingi na mama Zozona Endi, la mère des opprimés, na Bosanité maman Elimbizi, hymne national maman Fimayemba, maman Françoise et Kobosanate na musika ya mboka wana ya Canada maman Katika Niki. Et lelo tozali na Simize Simo Kitata Kulutu papa
oyo aservaka bino na mosala ya théâtre lelo vraiment tolukaki tosola na ye parce que tolobaki oyo nyonso asaka le meilleur na ye na SB tokozala wana toujours mpona komeka kotambusa micro na biso kosolola pourquoi pas to promouvoir culture ndenge tolobaki objectif na biso mingi eyalaka ko promouvoir culture à travers émission. Sans plus tarder napesi mbote na ya Simon. Bonjour Vesimise. Bonjour Irano, ça va? Santé, ça va hein? Kimia. Pour la tokanisa boindeni ozokanisa JP Masamba oyo association na bino tokanisa baninga na biso bakenda yango tolataka na oji ya cadre sama na cadre tokanisa de fondation tokanisa na pesi JP Masamba mbote place ça yo zano mingi muta fondation tokanisa association NTPC ozarate hein naza na NTPC na NTPC kuna na kozala te ma association nga pena NTPC kozala te kuna na kozanga te na ifuna zala na kozanga jamais na NTPC fondation de yango na biso po esalama nga na zomona surtout po ekoyela lelo oyebi te fo NTPC ezalaka kaka ezalaka ivertu nango na bato babanda yango na ope baya biso toyebi tante bandi na bavie kimbanseke papa alobi na pesi mbote esika azali na Londres mbote badadi tikambala tozala bamundweri sans souci tangi bandaka nayebi ngaza bino boza parmi bato babandaka vraiment NTPC na début à part papa kimbanse kokende ti na bamboka na voyage opesi bambote na mikili ya poto mais bino boza parmi o bozaki na Kenya wa bo yaki vraiment ko soutenir idango initiative donc tolo ba bino badadi dikambala pe sonam bave Johnny parce que na mona clique na mio bosala yango ba kulutu ba ancien ba doyen kozanga na NTPC eza pasi mdetinga na kozanga te po ebandi na misu tangana to bandi to ye to vanda réunion liboso ya NTPC eza na MC c'est pas Jean Dombas qui son âme repose un peu na Wileri kuna pas peut to sala ka réunion liboso ti na ningi makambeke bo vraiment batoka biso ngai na NTPC jamais na kotika ngo on eza association na biso o eza na ka eza secondaire biso to secondaire qui est parce que to monique akanisa ka pe pona bandi ko so bakende yango na moni to ko secondaire to tia coup de pouce parce que akende pe liboso et pe c'est de beau comparer ka NTPC na to kansate wana to kansate le comme sous NTPC eza le comme yango des base ya biso artiste comédien soko za NTPC ozana NTPC donc ozate donc unity okenda pe ba réunion te bino ekoma na ngwa bitili comédien soki likambo yende NTPC monani ba réunion na bango ma activité belé bokenda na bino se présenter te surtout yo si mise okenda beta kayu na to luka moi 100 francs okenda na réunion ya NTPC et puis pas major kuna musala likolo kuna matarati likolo pe mapese kuma mukuse yango te nazala te nazala so NTPC bengi réunion na kende mais ba matanga nyusu nazala ba ngotu ba président lombe ba yebi président masumu wa yebi ba venga lufar ba yebi nazanga kate nazalaka na nazalaka papa na yete ponani ile kuna biso yango na po le longa simja tsona ji mwali kambotoni yo wana konta ka NTPC kaka lelo soki naza boy nazo ka santé nazo carte santé ça créa santé NTPC omelama yo donc prise en charge ça nazwa te na batama te nga na batama te nalobaka ngo na bemission Irano nalobaka ngo na batu mais batu musu batamaka na bango mais bakena kozwa soin batinya koloba ngo te faut kolobela ngo nga nalobelaka ngo donc merci président na pesa kana la première dame maman Denise Nyakero o asala beto za to pesa ke merci binzamba batela ye vraiment zala ou melavement pour ceux qui pétam su ya sala ke loko ta pesa bisote mais tant ba misutu na basama belé donc nzamba batela ye a ou mela penza na papa na biso pati béton nzamba batela bango bazala ka ponza même katinda biso bango ba umela vraiment merci beaucoup président Simisé et batebele bazana nsengo yambo lelo ba moni lisusu babia Vesimo aso changer te bokolimbisa mutuna na ngai kotuka mais ezaka mutuna na yebi ke yo pozana ndako osanketa na eloko ngo babi c'est comme si amélioration na ngambo na moko ezaka penza te sur le plan travail te na lobela te
mais kotala apparence physique ndenge si mise azalaka kaka ndenge azalaka kaka nde ezalaka ya moko moto aye mwa monene mwa kondi osanti mpe moto azo se retrouver yo ndenge ozalaka kaka bino échange pas c'est dit à quoi bolimbisa tobetana mabaku te ya mwa question moko boya kotuna te mais na cadre kaka ya kosolola na kulutu yango toprofite mpe totuna mutu nango. Merci mingi. Nasepelaka no po kana respect na émission na yo. Ozanga na respect nasepela na bino na mbutali kaso. Merci. Waka na respect makasi. Merci. Bon, amélioration na ndenge ni tsona ba charge. Na ndako charge ezali papa ngai na vani na bakoko. Bana babota. Bana na sikoyo. Nazaka pe na vanda ka persona bango bakoma lokola ya ngai. Okay. Mbotam to kuvanda boyer moko tali obimi pe mko sipo tali pe ozipe to tali pe charge na ndako na makambo na banzoto pe koma na ko bela tamso ko tungisa papa ya mona mona ba susi wana moko salaka mo malamu te mon mona ba tension pe ko mata pona pesa ka donc ya mona santé mo evanda ezateme to senga kana nzamba pesa so makasi to vanda pina kimia mko so sala mamu ya una senga kana biso foto sambela ka mingi na senga ba artiste to tanga bible mingi kotanga bible trop eshanja kapesa ile mtu epesa kama kanisa mtu pesa la malamu ila natanga bible makasi yalifanya lala kama 3 heures zama zote anatanga bible tamsu mtu mtu tamsu to prepare ni kaba tamsu makamuzi mengai na vanda kama tamsu tanzambe sana chupi na bible nazotanga na utama msetia kangami ya wamona suki na vanda kama nzambe sina kufa ila nuna zeso verite suki nzambe tembe na sina kufa na vaka bopo na nzambe domo pe mona zango yapo na nzambe mtapesa ngai yepe mtalamusa inga na ulelo donc soki nzambe tembe na kufa na ngai mena kana sengo mingi eloko na desespera kate pona nini sona kanti kanzambe noka motema nanga ni seki esepeli mbala moko na hizo batunizo basaba ona eloko wana mena hizo sokeza kapana ngamo meso na kanti kanzambe esili pona bina saka mutu mabete nakena ko sala batu mabete nakena ko zelo kwa mutu te na ina kape mutu te sotele ko na ina liboso ennemi na ngai lolendo na senga na nzambe lolendo ekotela ngai te nalingaka bato nalingaka bango nalingaka te po mutu akabelinga po mute nalinga tout même yo irano même bato bazoleka na nzela nasepelaka na bango doki esengo na ngai nde yango na irano tozoleka na mokili oyo to na place tokendaka bato babosanaka te tokanisaka ngo oyo ekoleka mais pas tokende kuna po bato bakendeke bazongaka te soki bazongaka bakoyebiso o bamoni bakuti kuna nasi bakonotambulaka boye alinga zokosala liso moto yango tozala mayeri sikoyo totambola bien na nzambe tozalaka na nzambe elongo tozalaka bien na baninga tosalaka makambo malamu oyo ekosepelisa nzambe mposo na betelo bahistoire tokozwa ta molai awa ya makambo ebele mpe kokoka te. En tout cas c'est très profond esali mpasi koyoka message oyo ya kulutu simise ereconforte ndeko moko boye aza quelque part amimonaka akoka déjà moto akoka na se ya moyo aza te donc epesi nga susu eloko moko oyo nalingi natuna motuna na koyeba ndenge omonaka bandeko bozala na bango ensemble na monde ya théâtre bopasa na bango babon moment lelo batika biso yo oza en vie eloko nini elobaka na kati na yo moko ntango omonaka bongo ntango namonaka bango te nazalaka na regret makasi na regretaka bagrand acteur tozalaka na bango na mboko oyo bakenda bazali mpe peut-être na succès moko makasi peut-être koleka na yo mais ye atiki biso yo oza en vie akei nakanisaka bango nakanisa bactere makasi baleka na mboka oyo bactere lokola bavie na so bale mondial bakenda sans souci bamundweri badadi dikambala papa me ngapi na momo navanda nakanisaka bango wana pene tusuke ndenge ne tio ngapi na nakanisaka bango ero navandaka natalaka ba théâtre na ndenge tokoma lelo na théâtre tango bango bazalaka papa théâtre zalaka boyete biso tango tosala pena théâtre kala et puis série kala tamso tokola pena ndenge tozakosala tokoma na ba théâtre banzembo atoli mteza ba mise banasala banzembo ka conseil voilà et donc des pères na conseil bozomi na théâtre et donc des pères banzembo ya bien ba théâtre pe ya bien polémique ezalaka te oyo kuna lekia fingi botetete ba groupe ezalaka ba groupe bandaka ba vena so bazaka ba vema mulangi ya pemba maboke bazalaka ba groupe salongo pe ezalaka ba groupe nzoyi ezalaka oyo ba papa nsakala tera kala ba groupe nzoyi ezalaka bango ba vema mbrikoko ba groupe ezalaka to eko to pe tabi so pe to eko landa to bimi perso ba groupe la mama ezalaka mbali sombo ba groupe sans ezalaka ba groupe bangade ngade ezalaka ba groupe to alake be ba groupe simise ba groupe na to sala ba théâtre man tukande konanga
raro yoga ke kuna bazofinga président boye toyoka tera ya na nini te to nakoya kolobela kaka na télévision makamba groupe en tout cas biso mikolo bolanda épisode na biso wana esa komona ba théâtre plus ezalaka o ba vima sumu de ba théâtre ozotala toli banzembo mpe koto yesusu kaka ba conseil na conseil donc ezalaka kitoko no kongo etambolika nzela mona musique que ima mona musique ben salité côté na musique insalité pe côté na théâtre alors lelo papa Simisé na reprofiter reposer aux questions parce que babakou bazamo ebele en tant que molobeli pe na ngambo babakou o balinga nga mingi o pe balinga télévision na biso mingi ba sepelaki d'abord na implication na ba film ebele o to ça comme passage na SB que soit les abakouk de l'SB et puis na SB maison mère parce que ça ba télévision mi balé yo moko ndenge vraiment yo ki ba retour nango ndenge se sentir ndenge jouer na yo pe na bandeko mususu ba chaîne mususu est-ce qu'il y a une différence oyo kuti na ngambo ndeko sila to monika ndenge moko par rapport à place mususu kenda papa différence à makasi ya kosa écart olobi écart ya différence ya makasi ndeni mais na biso pas si la pena biso moto ça moto pena ezali donc nzambe pena tie maboko en tout cas passage nanga na SB na sepena da nazo féliciter ba coupe vraiment bo prier mingi pona sila bo chaka ina mabondi di prier beaucoup pona ye bon tout comme ça peut te chaka ina mabondi di na kolbati na prier ka pe pona ye attends na zo prier pona sila nzambe na lola zokanga na bino nzambe azokanga yi papa nazobuka lokuta te nzambe témoin na prier ka pona ye ndenga be yakingai eza na parce que faut qu'on dima to ko bomba te eza na makablo ba avantage msupe na twitter msupe tete ndenge abenga na chaîne na ya ona baka chaque fois que babakouk ngape na linya kabino makasi na osepera bino bravo bo ba ko lo ba gesi mise pe akoma pe bakouk ba to pe ba to yo moko ko boya ngo pete na babige akoma bakouk si mise o bakouk mais na lobe tango o yena bakouk ozo soutenir bango zo tourner pa na bango comme ya bakouk ozo bakouk to bengo pe na lelo pe to moni boya bakouk ato benga bakouk problème y a pas de problème ah na travailler na ko basa batu na ngai na pesa ngo mbote tous les abakouk vraiment to priya ka niki to bi pona nzambe pona groupe no sala malamu po mpepe mabeza laka mpepe mabeza laka bata metia mabe bazalaka ezana batu mususu abuta maneka motia mabe sata lata utele buma mama na etia bimi nango mutu asale kwa kitoko tokola neke sila akangisi biso ba vie na ye atali biso aba vie bavandaki tatu neke sila benga na kipe na kwanga oliate tanga benga bepe na tupe kwanga nzamba ide eza malamu donc to soutenir ye to checker ba prière eza malamu pena lelo kwa sali vraiment ngana za nesengo nango vraiment merci beaucoup Kulutu Simisé et merci beaucoup na ba nyoso bazolanda biso na Clé Média Télévision tozo senga na bino toujours bo s'abonner bo liker bo contribuer na avancement ya télévision oyo eza télévision tonto yano je suis là pour vous soutenir à travers mes émissions nazawana na ngambo ya SB nazawana na ngambo ya babakouk o bazaba ange adorable ya mam Cécile et surtout message ezaka moko to consommer SB to consommer les abakouk nous avons des films déjà premier film est d'être au Mouni Bandi auto bengi lisasi ya butu déjà deuxième épisode bozo zango aujourd'hui parce que nous sommes aujourd'hui vendredi et les samedis bozo troisième épisode na lisasi ya butu. Aujourd'hui, vendredi, Borozouapé, premier épisode, il y a 100 états d'âme. 100 états d'âme déjà. Je crois que le premier épisode. Borozouapé plutôt premier épisode parce que Borozouapé est teaser na yango. Donc 100 états d'âme et Zawana. Tout consommons na SB, maison mère, Oya Mam Cécile, Okapi, Balobi. Artiste et comédienne, Oyo. Alo Barate, mais Misalaka Ande Mounanaka. Na miso ya batu parce que le pote lobi mes herbes parle à ma place tika misala nde lobi sabatu tika misala nde bundela yo au nom peut-être toi ko sala ki chantage ezala ngona tinate alors tonton Simisé les tontons les abakuka parce que lobi ngo pe eza mabete ba bengo abakuka mais mutu nyonso ko accepter ngo facilement boete ozala eloko moko retrouver et pas ba fanatique asila o to bengi babakuka eloko moko boyo e sali yo ke lobi te
atako bakobenga nga bacook na ndimi yango eza na eloko moko eza mais nalobi yo okowanga nango ndeni okowanga nango ndeni okowanga nango te baza d'abord gentil bayambaki ngai bien nasepeli na bango baleza bacook bakabelinga surtout mpena telefone moko olakisaka nga wana eza lisolo obeta na télévision te mais na devalango kaka parce que okulutu na nga tozalaka na ye mpenza mingi alakisaka nga telefone moko ya sika na carton abi tala kado babacook basali nga wana ezali na filme kaka liboso na liboso nalobi yo ozalaki ozoboulonne te papa tosala mpe reconnaissant quand même ozoboulonne te ovandi motu moko azwi apeso mosala ozwi mwa komoni mwa eloko okebo mpongo eza na bato bakabelinga na nzela kaka na kisasa nabi nateya nkutu bandeko naso apoto te mais nateyaki na kisasa awa place namonaki nabi sila totala mati na Kinshasa nabi sila mystique bato na si mise papa boni mbote mosusu na kar pa telemi papa bazobengo kuna bonjour comment ça va ndaki na télévision ndaki na pas sila kitoko vraiment nani eloko ate tanzo mwa kamar bapesi yo omoni ke ngabi nabi nasali te na tournage te vraiment namoni ke tozaka minene kutu succès na kine esila nango na bateatre na biso local awa moto apia okamar boye bateatre local awa omoni bolimbisanga pardon mpona bandeko babeyanga nga ntango na tournage na ye te mpo bazoloba mpona oki bazoloba mpo omoni tokendaka bato viana tobengi ayaka na ye te atobengi ayaka te toyaka te mpona nini mpo esalaka bien te eloko nazoloba ozobenga tato babengi tournage okei bapa otourne namonaki yango yango mona kendaka su te namona okoba kopesa tantu mbongo moko ya moke mambongo moko hotel nga nafuti tike na ye mpena banda journée na bete mpona tata mosusu yo transport zwa $15 ozanga na bite tanso babengi nga natali mwana kenanga te amoni bato bamoloba atobengi ayaka te na sens wana kata bapesa $15 wana fanatique asila bande koleka pesa okama oyo kuto tourne tati yango na utako bise car papa car eza molai tala valeur wana ozomona nga natali ngabi tanso monake moto akobenga tuna te tanso bolimbisanga pardo mpona ndimaka papa ndeni na vie toza kote boye oya nakoya zongo na 20 ans na tongo na lamu natali okende tournage mboka c'est kuna donc faut pena mwana tete ansu na kete vie tenene abolimbisa ta na mun do tam to décourager ka pona ndenge momoni ba tournage pour que tournage ko ndenge ba ya sila boye les abaku OK penza on se retrouve babini bana be fete chela évidemment kwanga chela ba ma papa victoire te kuna pena alimentation zo mona pena supermarché ba yeli bino et puis bis et yesu non baptiste non n'habité si la nengo zo mema musala oyo c'est bien continuer comme ça et ozala kaka pona yo moko te mais ça honneur mboka ata soki lelo culture na biso eza un peu dans le but que généralement négligé mais tout un peu négligé mais à travers si là azo zipa mo ba trou mususu azo rendre sincère na baninga na ye c'est comme si yende ministre ya culture alors papa Simise makambo eza mo mingi ya kosolola bato baza ebele bazotala biso de partout Belgique Paris Allemagne dona ba mokili mobimba bazolanda biso baza na besoin koyoka yo tomonaki yo na matanga ya mama bolingo elongo na ve Johnine apesi mbote na musika kulutu ntsakala bozalaki wana bien accueilli par rapport pe insanité mais bato balilaki mingi babisila ye kosala matalana sila ye kosala loyenge sila ye kosala vanta bino bozalaki sur place bino bakulutu bozalaki na événement eloko nini bolobaki na kati parce que lisolo yango etamboli partout entre bino bakulutu bolobaki ke sila asali mabe to sila yaki kolela waza ndeko na ye sila asali mabe te so bato balobi yango ndenge wana babiki ekosala pantate non ndenge ayaki fala ya ndenge wana pour le moment nde tozali awa sila azali aza top papa toza mote ya mabe te aza numéro 1 na biso numéro 1 na biso na sesko nde tosala théâtre mais sila aza na top papa turu balikamo na ndenge ezaleli mpo nga mpe bandimanga na ntango na ngai moko bandimaka ngai sila aza na top ntango ayaki c'est normal aya aye kolela mama na ye aye
aye na matanga bandi akuti mama alele presili akene bino ninga kisiko aye la ndegeni aye moko faza la commande batu na c'est normal yaki ne bien faza la compagnie bino ninga ya ndegeni boni aini aya s'exposer batali kalini non yaki na ye ninga mabete aya tena après abimi tanga sisakene ngana mona kwa mabete na sepela inanga nango asali bien ba misuto mona ibangote OK ba misuto moni ba tout moni bangote toi artiste pepe to moni bangote en tout cas bravo na sila ngana moni mabasa la kiti ba baninga malamu na tango pasi ayaki a reconnaître ki skoyo na moment na yake tala kitetwa na matanga tika na mona ba misano ba yete peut-être pasi wale sina ngo bangote ba mitu bazana ngo mutema te mais sila zaki na ngo bi funa zala po na judi kancha bitena ke na za ba mona ta quand même présence na ba artiste non to zala ikuna o ba yaki te ba ebitino ko ba ila kiti to bandaki bien tito sisi pe makambeke malamu tito sisi kina biso ba yaki te bino mboye ba ebitina ba ila kiti masolo etambula kaka toza ba ministre na biso information bazaki sur place ba msupe ba yeli biso ba message que non ba vesi mise kutu ba gelaki garçon moko boye na matanga ayaki soki peut-être ko s'excuser soki na likamure le cas tout ça ba ve ba lobaki na ba bendaki maktoyi makasi ebite zaki lisolo nini vesi mise bon eza ba petit mususu ya biso bazana ba lolendo na bango moko boye ngana ko pesa exemple eza na petit mosa amanka pe papa Johnny amanka papa Ntsaka OK 25 oui tango peut-être na manka papa aloba penza eleka pe na émission moko na TV aloba papa Ntsaka ba viana ru batambula makolo batambula makolo natala ngo esalanga pasi ya papa Ntsaka la tumbula ka bato te via tumbula na bato te za bien entre temps peut-être na tobo sanake biso to ba mikolo papa Ntsaka la na bana to na bana mto apena bakoko mutasale le côté na rien kaka na biso ke ezalaka diamba soki ezalaka eloko ni na ebakate obanika olobaka ka pona vie tanga lobina papa Ntsaka la ningwana na sécurité biso to na ko tambula ngai papa Johnny Dadi Dikambala qui me repose un peu aujourd'hui petit na biso makaya lakini est-ce que tu tikali kanga papa Johnny makaya tu zakazaka na biso atanga so belo kwana et puis liboso ça lokwa lobby papa Ntsaka la après ayeko tia kutu ba vie wana kutu bazanga katamba kana batambula kutu makolo na mona kapanga eza malamu te na to senga na ba petit na biso ya mbali mnaki mane sengote salange sengote yango monta msusu o lobby biloko na TV après na matanga so ke na so matanga to vandi bon ninga matanga yeka vie mbote en tout cas vie bolimbisa kelo kwana yo senga pardon na matanga mbo siko bitili ba jeune bango a manquer respect pa lobby ayo senga mo mona ndako loba so na sali mo émission ndako loba to tika lolendo voilà orgueil sana tina te lolendo to tika ngo pardon po mokile ko kende o eza mabeli ozomona yo akosenga pardon na matanga to matanga adoni ngana tali anasi papa Johnny ngabi ba petit senga pardon papa tango yo pardon te fallait il faut est-ce que ningi alobaki na TV bato ana ko balandeke des milliers de bato o balandi na télévision balandi joueur abaté to comme artiste papa na zo artiste comme artiste comédien ko songa bazane comédien ba yebi pe bien o batela pe mission ba ko tindo pa lien so ba ko tindo pe lien no iriano o muna ngo batela ba découvrir asenga pardon mais ngana ndima pardon na te ngati lone za pa ngana ndima ti faut aller na télévision le message est lié aller na télévision pardon na les insuffisant bondima jango ti donc tatia lolendo na TV alekine msota ko ya pa no irano pona ibalanda ke mission no mingi ba patela kango mingi ako ya pe awesana ngo mabete aleka ntuka na sengi ba fe nanga pardon na sengi pardon na papa Ntsaka la ndenge na sala ki nebilo ko sala ki ngate limbisa ngai ntuka ngana ko sepela makasi te bana za éducation na bango famille bota bazwaka kuna ayo le kapala nga po ani muta propre boye bato baza bien respectueux bato ba yebi ko respecter bato nake no yamba ba senzi te na osangote en tout cas zonga na ndako na bino ndako benjir ndako ba incompréhension ndako matalana obomeka ko copier sila na nyoso quoi alors yango monaki mona na matanga na so da telinga mikolo ndako bato tika lolendo nako bapona ba petit wana
ah bozala humble bomikitisa papa komikitisa peta l'humilité précède de la gloire donc komikitisa ezalaka mpenza bia irano na sepela na caractère no ndenge ozalaka motu omikitisaka toyebi ke toza baartiste toyebi ke bavedete toaka sacré ere moko tozaka donc tozala bato moko nini komikitisa fo ezalaka oya kotia lolendo te olobi déjà vie mabe après yoye na matanga mpe tozala tovandia kuna bayebi te okuna bayebi te ebela bato batelaki émission na television banda kobenga biso tala makambo mpe tala boyeboye yo oya kosengama pardon na matanga na loyenge mpe lolendo donc eza nango bien te leka mpe na tv lobi ata na tv kosalanga mpe mwana wa mikitisi na bapeti na biso ya respect baza na bango mpe ya théâtre oyo ya biso ya malamu baza na bango mpe onga natalaka bango mpe na respecta bango parce que fonga mpe toa bavie fo topesa baleki na so respect bango mpe bakoyeba korespecte biso comprendre rano yango na pene eloko ndenge naloba ndeko ekozala malamu bandeko batala émission na bayebi ozolanda biso bamona yango oyo babebapansaka ezali. Vraiment, merci beaucoup Papa Simizé, Simon Kitata. Toujours sur Clé Média Télévision. Continuez de liker, continuez d'aimer, continuez de partager. Et ça la biso esengo. Surtout beaucoup plus consommer la publicité dans biso. Boebi sans qu'on consomme publicité et permettre à que tout se retrouver dans moi quelque chose. Donc ça parmi l'énergie, nourriture, il y a YouTube, nourriture, il y a vidéo. Ce qui est vraiment que tu retrouver quelque chose dans la chaîne, il faut consommer la publicité et puis liker. Et ça parmi les éléments où ils permettent que les vidéos enrichissent. Et ça enrichissent ma casse vraiment. Alors tout côté du solo tout le monde qui ne connaît pas bongo à ça les sorties médiatiques na émission moko pour na kotali sabiso o il est kaka na groupe Simba alobi papa elombe achaka miso na ye et pas ici là et créer ba problème et créer ba séparation bato mususu ba longwa même groupe Simba pour na kozoka na motema pourquoi papa elombe alingaka sila pourquoi papa elombe atangaka miso achaka miso na ye mingi epai ya sila sans savoir que sila za quand même mwana o aza ko honorer bango na kati ya groupe Simba lisolo wana ekoti polémique bato ebele bakosala nango ba émission ba analyse na ebite na ngamu na okoyoka boye okoloba nini bon nakoba liboso moni ute koloba musique na théâtre tambolaka de père obikala ba théâtre côté na musique côté théâtre toliki to côté musique to après ba kiso lobi musique sur côté sanitaire côté théâtre pe sanitaire de écoute ozo na tango mbo et côté na vent to yena est bisa na gaz voilà ça dit na ko ba pona eloko ba lobi wana na place wana na pêche exemple na elombe groupe na ye peut alingaki sila pona peut-être pona travail voilà parce que moi na mayele mais ça lingaka makasi totanga na ba classe bo ça ba remarquer te mutu akota classe akota eloko na loba aye bien mais ça kotura na classe 1 + 1 égale combien mon azoba mso o égale 4 4 fois 4 égale combien zoba mso azoba ti so atuni ba 4 5 ba kite mona kera mwana yemo ka ibi kudei ay mwana mtamele c'est combien mona pesi mona l'activation na maïlas mona réponse ça dit baba non bazoba ti suka na ngwa zo suka na sila OK parce que lobango pe abi sila zaki mutu soko zo briefer déjà ça comme na suka ya raisonnement pe penser na yo voilà ezani ba comme na mona maïlas ça dit pour apprendre pe na ba wana bomoni ndenge sengo laksa bomoni ndenge ya pesi réponse biro bosala beaucoup maïlas bosala lokola ye on dit que ça profond bandeko. Donc na kati ya groupe Simba ezalaki so batuni ba question bazuite baotaka si la ozwana ye kaka papa Simizé na kopesa mbote en pleine émission na habité te félicitations eloko révéler biso te zamba pambola on eloko lobi donc ezalaki pena ke bato ebele ba retourner ba question kuna lokola ba yebi ke ba kozwana bango te si la répondre de ka poto yebi yo déjà oza beka mo kozwana kaka osakana si la nenga jouer basakana ya jouer na sala jouer ka benat ajouaka penza hôtel bien hôtel que non et donc yangana monique maître Falinga na ba na émission na ba kona émission mingi batuna ba question groupe Simba c'est pas la première fois batuna na likacha partout je passe batuna nga question groupe Simba na loba ke loko moko na bi groupe Simba c'est une école ezala ke école et bimisi bana bana mingi ba mikuna omona ndeba zoko voler mais surtout lo bazaki ni motema mabe ni comme te sala bango ba longa ba groupe po ba yoka ke
elomba tiaka misu na ye mingi na sila nde bakomo longwa bakomo finga bamisusu bakomo yina sila mais lelo mpe tomoni bakomo changer mpe baloba bamisusu bakomi ote ozaka mama na biso ozaka ya grande sœur na biso bakomo tutele tolo bamisusu bakomo tanga na babakuka bamisusu bakomo abakuke bofinga nga te nga na finga na nga mama sila te eza motema mabe na batiango so batie motema mabe eza malamu te mutu bandimaka ye naza na elo mona yembaka na théâtre na sala ngo pe na théâtre nalobaka na yemba nzee moko na kelasi toye na sala théâtre moko boye na osala ya mana juango na groupe mayonnaise abenga ni nemo na kina na sala pa ina na sala nzee mona yaki vie moko ndrefe moko vraiment ndengo neti mwa yanke na teka na ngai na kina nganda na ngadiam na yemba nzee moko diamba matiti ya zamba ekosalisaka bato mingi pe ekomisa maboma na kelasi pe toyeki olima teya mikanda nyonso ndenge moko le premier akozangaka te le premier azangaka te tokozala 10 bandeko totangi na biso mais le premier fois azala kaka biso tokozala le premier te rirano pardon tika na pardon Simon ngalela sali passe ils ont dérangé marambango so ça passe ce que conseil ni ko pesa kasina bandeko wana o bakomo zongisa lelo maloba sima bakomo changer maloba ko pesa mo conseil ni ba conseil na ko pesa bango wazo sima vraiment bako kosenga pe ndeko bolimbisi ba bongo la pe mitema na bango elonga na senga na bato bongo na mitema tozala mabete ngana sepela mingi ko banga nzambe ngana banga nzambe mingi yango na tamso lobana nga ozobanga ko loba ozobanga ko baote na loba bien na lobele ko na télévision na bemission na loba ngai ata na saleli nzambe na ko bikula mutute ata na moni mabama na ko tela ko zala ko bikula batute na ko bikula te pona panza mabota ya batute na sana pona ko panza te pona ko cadre batu te ate za poto te ka batu basanga na ba famille batela ka biso batata na ba mama ete ya bango bazo pe ba leçon na bango o comprendre ngai donc bande ko na bo zala motema malamu bosukula mitema na bino ekufelite tozofera mokili nzamba tia mutu moko tete oni tozala soki ndenge nini yo pesa osengi yo pesa nzamba ko pesa voilà nanga mwasila pe to comme na biso ko chite to silisi penza presque conseil ne peut ko pesa na sila pour lelo to moni bande ko na ye ba mo changer maloba ba témoignage kili ba comprendre que étoile ezo briller tellement makasi te faut me ka to s'accrocher na sila parce que ça sert na biso conseil ne ko pesa na sila wala conseil na ko pesa na sila yaza mona nzamba limbisa limbisa yamba bandeko nayo biso bana nzambe to batarankini te atofinga kaka ndene to ba tofinga so sala biso lolendo asala so borgei ko senga kwa ko ba ko parlo ya lolendo eza bien te lolendo za ka bien te Andre muninga na biso to ba vie sikoyo eleko na ko bana sila limbisa bango yaza banza sambela pi abondela ka sambela ka pe mingi soka sambeli tomona kati menzambe ye moko mona protester comme ça makambo ebele oza ba bouclier belé mais yo komona ngota na molimo bata molimo bazomona bamonaka bata molimo bamonaka po bana miso komona bazomona c'est ça so se concentrer na prière osambi bindo komona makambo ebele biso tomona nga na mona nga experience mona no bango ezate ata mususu ata na biso mususu nazaka motema mabe na mutu te nazaka motema mabe na mutu te nga nazaka na kande sengo chaque jour na mukabona kande sengo soki na dina tuna djuka kata na twaki lelo muke tole na bana na tondi nza merci papa tole quand même to mona ni yango na lobaka na misono mususu naza mutambongo te mais naza pe malerete. Merci beaucoup Simon Kitata Simisé, autrement dit likez, partagez toujours dans Clé Média Télévision. Tokozala la peine prochainement parce que Masolo Mususu Ali et surtout ba film na biso oyo a joué mingi na SB Mamandoki. Il y a beaucoup de films papa Simisé vraiment pesa biso 2025 ezaki yayi et puis silité tozana vraiment parce que c'est la famille SB parler na ye à partir d'aujourd'hui bengaye noko Simisé noko vraiment Simisé yo to si bambote soki ezali na batutu balandi biso to pesa mbote tu na bana nzambe nyonso tu o bayi basambela ka nzambe ko bana ba pasteur tina bandimi
siko bandimi wana bapase nazotanga oyo penza ya solo babanga nzambe na vérité soko yebi kosaka no masumu no na kuku inatie yote ponga na sala masumu kuku te na kena ko luka basi abatu na kena ko yiba biloka batu na kena ko sate na banga nzambe dio batambola kabongo na pesi bambote na mingi na honorable Chisekula l'honorable moi na Londres bambote no pinetsiko zali ale makoka maître na Lyon ale makoka ya yo yango wana bambote na pesa bambote na Apo Bikala Robert Mumeni avanti kura na Matiadi na SNL Matiadi kura kitoko Irano Robert Mumeni mkonzi ya SNL ya Matiadi jise kula na pesi Clover de Pana mape bambote na yo vraiment ya mingi na pesi José Pinto Armageddon José Pinto bambote ne tsukazali producteur José Pinto bambote no place zali papa nzamba benirio makamozo akosala ya biso ya cinéma kozongisa biso cinéma ndenge ezalaki kala na kini ba salle de cinéma yaka papa sala mpona distraction bana kisasa ba revivre so ndenge biso za kokota ba cinéma kala vraiment kitoko ndenge bongo ba matériel ba biloko tout merci à José Pinto ya AJJ ateka wana muteki mituka kuna na Kimbangu AJJ vraiment kitoko papa wa teka na Kimbangu wana vraiment ba bote na yo place osali vraiment na pesi ba bote na tous les abakouk les pères et les mères les abakouk vraiment à partir d'aujourd'hui donc maintenant on quitte na abakouk ba kateka aux abakouk te ba olanda on message tant aux autres travailler kuno que travailler kuno donc ça déjà abakouk non kuna biso ye donc biso toujours wana ceux qui pensa boulot ezali tokosala ozomona donc na pesi babakouk nous mbote bosa très gentil na mona bino kwa kitoko na donc na mulimo na mona babakouk nyonso kitoko baboka mama Fima Yemba mama Zozo na mama Elimbizi omona baboka kitoko tous les babakouk na mulimo nzamba la bosa kitoko pe mimbali kitoko na les babakouk vraiment nzamba pambola bino nzamba pambola pe mamsi na biso vraiment azala kaka mama aokumela penza donc vraiment tokomona na prochainement tokokutana. Merci beaucoup président yo Shango ndi kitoko mama chouchou na nyota lipasa mam Cécile kitoko en tout cas batutu baka kitoko mama Katika nika kitoko mama Françoise kitoko en tout cas non bato kitoko boete na SB en tout cas restez toujours branchés sur Clé Média Télévision cette fois-ci tobaki artiste à prester artiste à salinini na SB tokozana ye tokobunda tokochaba moyen na bokasi ya Nzambe et puis na courage to aranango tokomeka kozwa bango poto meko solango ndenge ka esengaka benganga na plus 243 97 66 22 475 oko zwa tonto irano poto sola pourquoi pas to beta pe ba solo ba projet mususu na sala ba projet yele awa ba matériel ali pour ba production ezo sengaka ba moyen poto sala li solo donc toi en a besoin li solo ma matériel les en a mieux placé pour nous faire la boulot comme il faut. Donc merci beaucoup. Tout le monde à la prochainement. Bye bye.